Rendez-vous spécial na cadre ya kopesa ba information ya solo ndenge sangisaka biso mwana Kongo benda na pasa kingo ngango yango ekoki mbote Kongo Kinshasa mbote Kongo Brazzaville na ba diaspora partout na confiance fidélité obo pesa biso. Édition Mokwalelo yango ebandi moi surtout bendana ola donc avec impact na idéologie mais tout ça ba sommaire boye baké Félix Tshisekedi Tshilombo a confirmé comme président de la République démocratique du Congo pour la Cour constitutionnelle la boye ba pesusu to consommation nini Soni Makasi comme la professeur ba université na ba fraude électorale peut-être sur mingi ndenge nini réchauffement climatique et indici ville ya Mbandaka. Motele sous bandeko ndenge boza ko la biso boye baké ndenge kaka toti ko sur ba sommaire après qu'on déclaré recevable mais non fondé requête ya mona mboka Théodore Ngoyi suite ya kozanga ba preuve Cour constitutionnelle a confirmé ba résultat provisoire au ya série après ça qu'il est 31 décembre 2023 ko baké Félix Tshisekedi Nde akobi sikoyo chef de l'état à la République démocratique du Congo image pe commentaire. Mon Congo bondi melangaïke masula ba élection il y a le 20 décembre 2023 p la publication provisoire il y a le 31 décembre 2023 oyo seni asalaki et sengaki ezala confirmé na Cour constitutionnelle avant investiture il y a ticket gagnant de l'Union sacrée mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo oyo alongaki ba adversaire na ye na 73,34%. Ya koyeba ezake après ba requête il y a contestation oyo cour azwaki surtout il y a les candidats malheureux il y a ba présidentiel il y a le 20 décembre 2023 mwana mboka Théodore Ngoyi oyo ba avocat Félix Tshisekedi Tshilombo balobaki ke asalaki ba campagne na ye na ba réseaux sociaux na ba radio pe ba télévision a na Kinshasa bondi melanga ke Cour constitutionnelle alobaki ke requête na ye ezali recevable mais non fondé suite ya kozanga ba preuve na suka nyonso bondi melanga ke mokolo ya mardi le 9 janvier 2024 et sali ke Cour constitutionnelle a proclamé définitivement pour la présidentielle il y a le 20 décembre 2023. Boye Baké a confirmé le résultat provisoire Oyo Ezalaki publié dans CENI le 31 décembre 2023. Il a proclamé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vainqueur de l'élection présidentielle avec 73,34% de suffrage Oyo Ezalaki valablement exprimé dans la urne. Awa Esali Boye c'est que Oyo Bapoli Bo Kangaka Kamotema Bo Sala opposition Mokoya Makasi Po la colonne de la mandat il y a Tshisekedi Tshilombo à Kosala. Et surtout que Bozalaka toujours prêt, Yakobi Missanyo c'est mabe Oyo Bokomanda Komona, mais beaucoup plus Nyonso Bokosala, en tout cas, et ça n'a respect à la constitution pour et là qui savent vraiment que la démocratie à la République démocratique du Congo et comme qu'on soit Esika Nango Yango Biso Tobetika Kambonda. Le Kola, moi, mon café, si c'est un bon Tshisekedi au cours du chef de l'État, peuple avec aussi la mingi, la réalisation est à la ébélé, que les cabas promesses aux éléments. Neko ya Congo boye bake Congolais nyoso azala mboka mususu te à part République démocratique du Congo po yangonde ezali héritage oyo ba ancêtre batikela biso bino bandeko oyo boye bike botonda na bino ba passeport mi bale bisa tu po soki oyindisi ala Congo muke okimi okelo la poto obatami na yo mais biso ba oyo tozanga esika ko kede po Congonde ezamboka na biso yango biso mbonda ekolo tokosenga na mokozi ya sika oyo Cour constitutionnelle a proclamé définitivement en tout cas ce qui est consacré à mon amour café sur le Tshisekedi yebake premier kekene na yo ezalaki ya béton yango babengaki fati béton mais tout oyo tokosenga vraiment ozala Félix Tshisekedi oyo mingi ya ba promesse te ozala Félix Tshisekedi Tshilombo ya ba réalisation pe ya ba construction parce que premier kekena ezaki ya bétonnage mais tout oyo ezalande ya ba construction de manière que permettre nyonso oyo osaki de ba discours misala emonana congolais ali ya kitoko amela kitoko tala lelo oyo ata niveau ya CENI elakisi ke mingi oyo
basala kata ba institution ya mboka basala bango bato ya bisala ya mabe ya ba fraude ya ba tricherie ya ba corruption ne esala ke budget ya mboka ekele makasi te mais tout oyo to conseille vraiment légitimité ezala kitoko po ba oyo pe ba conseille ba représentant la biso ba niveau ya ba institution ya mboka ezala vraiment bato oyo ba conseille ba kalisi ya kitoko batambola elongo na mokonzi ya mboka po e permettre que population a vivre la kimia kolia komela pe baso médicaux na kotanga yango nde eza la priorité parce que soki peuple azala esengo azo vivre kimia akokipe oyo etali politique te na oyo etali vraiment ba hôpitaux to pesi merci ba hôpitaux mais to kosenga pe nyonso eza ba primoko oyo ko permettre que même mobola akota azo ba moko approprié pour permettre que nyonso eza la kitoko biso mbona ekolo to sengi na bokozi ya siko kokota en tout cas tikana makambo ba béton tika makambo ba promesse tout oyo réalisation pe misala emono la kitoko po congolais asepela yango biso tobetisika kambunda assemblée provinciale de Kinshasa bondi melangake a livré mwana mboka Jean-Tieningo Bilambaka ozali gouverneur ville province de Kinshasa la justice selon demande ya parquet pour la masola ba fraude électorale tout ça image de commentaire Mwana Congo boye bake makambo ya 82 candidats invalidés à CENI ezaka kopela moto makasi wana ba République démocratique du Congo mboka Patrice Emery Lumumba Simon Kimbangu pe la prophète Sanier à la vers il faut boye bake butu ata eza molai tongo esuka kase na kotano tellement que le gouverneur ville province ya Kinshasa mwana mboka Jean-Tieningo Bilambaka yepe akwaki na yombo wana bondi melanga ke Assemblée provinciale à Kinshasa a payé autorisation depuis mon collègue mardi 9 janvier 2024 pour la poursuite judiciaire et salement contre les premiers citoyens bakinois. Boye bake nyonso et salement qui pour la répondre favorable à la demande à paquet pour la Cour de cassation dans le cadre ya kolongolaye ba immunité oyo azanango. Bondi melanga ke 4 sur 5 membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa bango va voter contre Jean-Tieningo Bilambaka pe azakaka la 24 pour atika démission na ye. En attendant, les vice-gouverneurs Mwanamboka Georges Komulumba, l'homme de 48 heures, Azwa Ebonga avec impact et idéologie dans le cadre yaba intérim. Ngobiso Tobetisika Kambunda. Vice-premier ministre intérieur ya Mwanamboka Peter Kazadi Asengi na ba gouverneur ba province oyo baza invalidé la CENI ba na Lumbango a la ville province ya Kinshasa. Ndeko ya Congo boye bake monde ya mabe esaka kobetama la batu oyo baza ba esi ya mboka pe baza parmi ba 82 candidats invalidés à CENI déjà a la Kinshasa moto esi epeli la cabinet ya mwana mboka Jean-Tieningo Bilambaka oyo azali gouverneur ville province ya Kinshasa et bongo pour ba gouverneur misusu bondi melanga eke atako bazako kanga ba goutte na misapi ya makolopo babosala bango mais le VP intérieur sécurité et affaires coutumier mwana mboka Peter Kazadi alobi esengeli bayana Lubango awa la ville province ya Kinshasa capitale ya ba institution ya mboka boye bake la télégramme oyo ezali rendu public mercredi 10 janvier 2024 mwana mboka Peter Kazadi asengi na bango baakisa makolo ala Kinshasa pe motif ya convocation wana bakoyeba yango ntango bakokoma awa bandeko yango boyeba ezali bongo mwana mboka Bobo Boloko oyo azali gouverneur Équateur César Limbaya gouverneur Mongala pe Martin Makita oyo azali vice-gouverneur ya Kasai Central. Bango nyonso toyebi ke baza cité na ba fraude électorale selon décision ya Senyango biso. Tobetisika Kambunda. Cabinet ya le gouverneur la ville province ya Kinshasa mwana mboka Jean-Tieningo Bilambaka ba metisi modake azana ye kaka na ba fonctionnaire pe ba kangilete donc ya botika ba intox ya pamba. Ndeko ya Congo boye bake les chiens aboient la caravane passe ndenge kaka na lopoto baloba après kolongola ba immunité ya le gouverneur de la ville de Kinshasa mwana mboka Jean-Tieningo Bilambaka na bureau ya assemblée provinciale de Kinshasa bondi melanga ke cabinet na ye batelemeli masolango avec impact na idéologie na système ya mbwa asimbwa basali communiqué moko depuis mardi 9 janvier 2024 ya kobeti sambonda ke le premier citoyen bakinois azana libre
bakangi yete pe a démissionné na ba fonction na yete balobi ke ba procédure eza en coupé basengi bozala na bino calme baza kolandela masolo kitoko mais pasi pe ya mawa baza kaka ko déplorer acharnement intox na kopesa ba information mabe ndenge mingi baza koloba contre mwana mboka Jean-Tiningo Bilambaka oyo azali premier citoyen bakinois na cas de rappel boye bake mwana mboka Jean-Tiningo Bilambaka azalaki invalidé na CENI pour na ba fraude na ba moment ya ba élection législative ya le 20 décembre 2023 dossier oyo bondi melanga ke eza vraiment à suivre vraiment yango biso tobeti sika kambunda toyebisaki bino basommer boye bakeza kosala soni pasi mpe makomona baprofesseur ba université baza ridiculize mpo na misala mabe oyo basalaki na CENI ya bafraude électorale ndeko ya Congo boye bake masolo ya bafraude na mabe nyonso oyo CENI awuti kobimisa mpe akwesi bombe ya koinvalide bakandida bondimela ngai ke esali mabe moko ya makasi mpo komona mutu oyo aza kokana adirige mboka aza na ye mutu ya misala ya mabe koleka kutu kuluna meme nzambe aza contre bango ebongo satana pe na ngambo na ye a regretter misala bango yango a reverser bango sans plaignant na mutu oyo aza sage pe ayoki soni bondimela ngai ke akosamba kutu lisusu te mais akodémissionner pe azongi mboka akende kosala bilanga il faut atika politique libela po politique esambwisi ye na misala mabe oyo mingi kati na bango bamesala kosala yango depuis barégime oyo eleki tellement ke basila soni okomona bakobimisa bambongo mpona komanipule population de manière ke babanda kosala bango badéclaration ezanga mutula makolo nyonso wana eza soni nde ezaka kosala bango mpo baluka moyen ya koselave bondimela ngai ke meme baprofesseur ya bauniversité bango pe bazala kati ya misala mabe oyo toyebi te soki bakoteya baétudiant nini bozwa bakandidat lokola Manwani Nana azali professeur pe ministre près le président de la République Mwana mboka Antoinette Kipulu, ministre de la formation professionnelle. Singi Pululu, membre du conseil d'administration kuna national. Et bongo Trifo Kike, Yende Azali, PCA na RVA. Mabaya Gizi, Evariste Bocha, Boye Bake, Asala Koutu Ebele ba politique pe lisusu Azali, professeur na ba université. Et bongo Mwana mboka Victorie Luese, na Mwana mboka Monalix ML. Et bongo Kudanga Musukomona, Mwana mboka Jean de Dieu Moleka. Kuna pe na ngambo okomona mwana mboka Abdouli Yanzape Charles Mbutamutu oyo azali ministre de l'éducation en tout cas esali pasi kutu tobi embadi ye vraiment ministre de l'éducation ya vi professeur Kitasa toyebite soki akosala mosala oyo ndenge nini na ba tricherie na ba fraude esali somo pe somo makasi e bongo na ngambo mozusu okomona ba gouverneur bondi melangai ke bazali 4 lokola mwana mboka le gouverneur ya vi professeur Kitasa Jean-Tiningo Bilambaka Nangamo musu komona mwana mboka Bobo Boloko oyo azali gouverneur Équateur pe mwana mboka Pancras Boongo oyo azali gouverneur Chwapa pe na mwana mboka César Limbaya oyo azali gouverneur ya Mongala toye lisusu awa boye bakebo komona les grands professeurs mwana mboka Same Bakolombe epesi soni pe mawa ebongo kuna na ngambo okomona ba mama lokola Colette Chomba oto ebike azali rapporteur adjoint ya bureau ya Assemblée nationale pe na ngambo mususu okomona mwana mboka Prosper Bukasa Justin Kalumba oyo azali ancien ministre ya transport pe ngambo mususu epesi na soni komona mwana mboka Willy Bakonga en tout cas vient na biso osali soni makasi ya Wilema mingi toyebike osalaka ministre ya enseignement primaire et secondaire en tout cas mona mongala opesi solomoko ya makasi na misala oyo mabe oseni auti kotanga yo en tout cas boyoka soni bo respecter même babokilo na bino soki boboyi même ko respecter ba congolais po ya boye même Satan le diable abaye bino makasi motuna ezaka kase moko na kuluna oyo amesala koyiba ba téléphone ba kabelo na mutu ba mama na Pascal topela kitamo magasin même la victoire na ba politicien oyo baza koyiba peuple congolais nyonso donc aza koyiba même ba kuluna nani esengeli topesa confiance et sali soni en tout cas tu as vu ça mwana mboka Kadima buka lisusu ebele oyo basikali na ba proclamation surtout qui t'appelle la changu okomona ebele bazala bozo ba wala soki omele ba enquête okopesa biso mona école réseau yango tobeti sika kambunda to continuer journal la biso na ba communiqué nécrologique oyo communiqué
nécrologique. Famille Munamuna bazali kopesa sango ya mawa. La moto nyonso oyo ayebi papa Jacques Munamuna boyebake azali lisusu na bomoite. Atika Kibiso depuis mokolo ya le 1er janvier 2024 mingi asalaki à Occident na boulevard Lumumba. Esengeli boyebake jusque là matanga eza observé la résidence familiale oyo ezali na avenue Baumbu numéro 140 na commune ya Kimbaseke. Ba programme bokundami ezali boye. Veillée mortuaire et kozala bongo mokolo ya vendredi le 12 janvier 2024 kaka la résidence familiale oyo ezala avenue Baumbu numéro 140 commune ya Kimbaseke topé la boulevard Lumumba en face ya bar Mbujima Ikananga. Levé du corps et kosale mabongo mokolo ya samedi na ngonga ya 8h na hôpital général ya Njili quartier C-type et kozala bongo suivi na messe d'action de grâce na Saint Boniface oyo ezala commune ya Kimbaseke pe enterrement et kosale mabongo na cimetière ya Kikole nouvelle cité. Communiqué oyo et comme la moto nyonso oyo ayebi papa Jacques Munamuna biso pe mbonda ekolo tukaboli mawa elongona libota oyo po molimo na ye et pe manakimia kaka na ba communiqué nécrologique oyo boyebake mbonda ekolo magazine d'actualité pe bango balakisi bolingo na bango epaya papa Jacques Munamuna oyo atiki biso parce que er mususu pe abale koleka po kosaba intervention makambo oyo etali intérêt de la République démocratique du Congo to na élément oyo mwana mboka écrit mateta a proposé les biso kana biso Sénégal a commis riche kaka pona nguba ya pamba tala bambinzo mikolo oyo ndenge toni na bawenzi tokoki ko exporter yango te tala mai oyo nzamba salaki biso bambisi batondi kuna toza kolia kaka bapiodi wana tozali ko importer yango bongo dollar okita ndenge nini mais soki biso moko tokomi ko loba bambisi ko bomba bambisi na biso tokomi ko teka na mikeli mususu na dollar ekokita te okomeme na ba 100 mais ekokita te pamba te biloko nyonso tozali kolia awa tozali kosuma wana badevise wana tobotaka yango wana mboka na biso te biso tozali kaka franc congolais dollar po tozwa yango esengeli toteka biloko na bapaya bateau de pêche soko ezali na mai ya laki kuna na mai ndombe na kwamutu na mwanda banana fleuve Congo tala bambisi ndenge ezali kopola kuna mpo na nini tokoki kotia babateau te biso moko totekaka bambisi wana na mikili mosusu tozali na badiama baor bamanganese babilo toyebisaki bino basomere boyebake réchauffement climatique na mandaka epesi population pasi makasi bino moko bomona bavideo oyo atuka bokanga motema parce que ezosala pasi mpe mawa eza kosala pasi mpe mawa ndeko na ngai ya Congo na badega oyo réchauffement climatique eza kosala awa la kati ya République démocratique du Congo surtout mingi na ville ya Mbandaka po soki otali ndenge ebele ya mabota baza ko vivre actuellement kuna ndimbela ngai ke oko regretter makasi et surtout que mai etondi makasi soki pe otamboli na bakati mingi eza déjà ya kozinda bondimela ngai ke population basili mayele toyebite soki bakokimela wapi bondimela ngai ke baza kobeta kaka mbonda ya kolela na pasi oyo ezwi bango toilette tout etondi nano mai so sai toilette tona poso pika basetango baluka ka wana bana bakosakana ka wana bino bozolamba kaka seke biso moyente mais sikona minute oyo est-ce que gouvernement congolais azali wapi gouvernement boza biso na ndenge nini toyeba mambo kate bon alors gouvernement porter biso c'est toilette tozali kosa toilette difficilement parce que bozali kaka na vase bobwaki na mai wana en même temps bana bamoni yango lokola pique-nique bakosukola kaka wana alors tozali kovivre difficilement épidémie koya na nsima gouvernement apporter biso malgré présence ya Caritas ndenge baza kuna po na kosunga population wana mais esengeli boyebake eza kaka difficile po ba répondre positivement na besoin peuple oyo plus de 100 foyers baza kolala libanda po bazangi esika ya kolala à la vie quotidienne des gens, c'est pourquoi nous avons effectué cette ronde pour nous rendre compte de ce qui se passe concrètement. Mais seuls nous ne pouvons rien en tant que structure de la charité de l'Église. Nous faisons la voix des sans-voix pour remonter notre cri d'alarme auprès des autorités du gouvernement national et déjà de bonne volonté
pour qu'ensemble nous puissions secourir cette population qui est sinistrée. Awa bondi melangaike ezako singa kaka na gouvernement central atia mayele ya kosunga ville ya Mbandaka po population oyo bazwa esengo bino moko botala ya boye soki banvula e continue kobeta to ebite soki bakosuka wapi esali pasi pe mawa en tout cas gouvernement bokana lisukoto po nyoso oyo esengi kaka bazwa esengo yango biso tobetisi kaka mbunda réchauffement climatique oyo esengeli boyeba ke ekomemela biso bamaladi ya mingi donc esengeli te bakomi batela ndeko na ngai ya Congo boyeba ke changement climatique oyo awa na kati ya République démocratique du Congo ekomemela biso bamaladi ya ndenge na ndenge bondimela ngai ke conclusion ya scientifique congolais oyo basanganaki na deuxième communication nationale sur le changement climatique na République démocratique du Congo basali liste ya bamaladi oyo na kiliba ekozala na changement climatique bondimela ngai ke bino moko boza komona ndenge mai eza komata chaque jour pe kozindisa quartier bisika oyo toza kovanda par conséquent bawese badal nyonso ya bosoto ezaka kotepa likolo ya mai partout tozali et surtout plus de 10 provinces nde eza affecté na badega wana ya boye il faut koyeba ke paludisme topé malaria eza déjà moko ya maladie oyo ekozala lisusu makasi tomibatela makasi po ngungi ekozala na ndenge moko ya mabe makasi ya mibale bondimela ngai ekozala bongo accident vasculaire cérébral topé AVC na mokuse ya misato ekozala bamaladi oyo eza lié na mai il faut koyeba ke soki température emati baparasite misusu baprofitaka na mai donc mai oyo toza komela soki eza malamu te bondimela ngai ke ekozala pasi pe mawa surtout batiyo oyo régie des eaux esengeli aye bakobatela ngo malamu po conséquence ekozala mingi soki ezali mal protégé lokola choléra diarrhée na maladie ebele awa na Kinshasa bondimela ngai ke ekoma presque partout kaka forage suite ya kozanga mai esengeli kozala mayele na mai wana pona ko éviter mabe ezala d'où na nyonso esengeli koyeba komibatela nde eza plus important koleka nyonso na français balobaka mieux vaut prévenir que guérir yango biso tobetisi kaka mbunda tolanda bafe na société oyo mwana mboka Aigril Matata elongola Benjamin Kilunga baproposele biso ndeko na ngai tozali awa la avenue Kindundu mingi la commune ya Makala na nzela oyo ekaboli Makala na Elengesa botala libulu oyo bozali komona libulu oyo eumeli na décret moko ya mabe ezala solution te toyebaka te soki pe leta amonaka to amonaka te boyeba ke paysager nzela oyo bana classe parents na bandeko na ndenge bakoma ba difficulté ya makasi ya koleka na esiko oyo et surtout anti-valeur la bakuluna et commandé refuge na bango pour na kosaka batu mabe population ya kotoyo o bakelaka Elengesa na o bauta Makala en tout cas tango bamoni caméra na biso baleli na bakonzi et surtout bikola bavula oyo bayebi te so bakimele wapi en tout cas bino moko boyo kandenge nini babetisi mbonda bafisi awa toza na Kindundu quartier Bagata papa na ngai libulu oyo bande rozwe esalema papa babongisa libulu oyo te eza nzela tokendela Zando tokendela Gambela tokendela misala nzela eza te sikoyo bato biso tozovote mosala na bango nini eloko tokovotele bango yango toza na posa bamaputa te ba 5000 bazopesaka bato eloko tokovotele bango nde yango po oyo eza principal omasoko bimimo ti Elengesa esali pasi mpe mawa baautorité ya mboka pardon bokita nanu na avenue Kindundu na nzela oyo ekaboli Elengesa na avenue Université libulu oyo ekomi kozala pasi mpe bayebi te bakosuka wapi yango baleli bosunga bango mpe biso tobetisi kaka mbonda bozula biso solution pona kote na biso oyo pene bozula biso solution la cadre de sport boyeba ke entraîneur Léopard azako confirmer population congolaise boyeba ke bajongo na biso baza vraiment en forme donc bako défendre biso kitoko avec impact na idéologie ndeko ya Congo bondimela ngai ke Léopard baza kosala préparation la bango ya kitoko avec impact na idéologie esengeli boyeba ke 27 participation oyo ya République démocratique du Congo na ba coupe d'Afrique des Nations ekobetama kitoko po Léopard baza déterminé ya kosala exploit moko kitoko po na kosepelisa ba Congolais malgré absence ya République démocratique du Congo na bakan oyo eleki bondimela ngai ke ndeko Sébastien de Sabre oyo azali coach ya Léopard
azala confiance ya ba lepa o baza sélectionné po selon ye alobi ke asali sélection ya kitoko et surtout que ba aussi na ba équipe mo ya kitoko. C'est aussi que nous on a des qualités, on a des joueurs qui jouent dans des bons clubs, on va être un challenger dans cette compétition avec des étapes. La première étape, c'est de franchir la phase de poule. La deuxième étape, c'est d'aller en quart de finale. Et puis après une compétition. Quand on rentre dans une compétition, de toute manière, on se met pas de limites. C'est sûr. Après, il y a des rapports de force, il y a des réalités au football qui font qu'il y a des favoris, que nous, on fait pas partie de ces favoris, pour les raisons que je viens de vous citer. Mais quelquefois en compétition, c'est bien aussi de pas être favori. C'est pas pour ça que vous allez pas le plus loin possible. Ah ouais, eza kosenga en tout cas biso surtout tous la bon moko gouvernement pe c'est pelisa ba jogo pesa bango ba prime na bango na bata o esengeli de manière que ba ye ba ko défendre drapeau ya mboka avec impact na idéologie. To boyi masro o ezala ki o ba jouer ba beta kitoko te po ba jouer primité et ça la ka soni po to ebike mingi ba équipe ba ke kuna to ebike ba gouvernement na bango ba ko se pelisa ba jouer mo kitoko mais o ya biso RDC ezala kaka o pesi moi aboyi tika tu o quand même que ba le pas ba beta kitoko ba se pelisa biso mais ba se prime na bango na ngonga oyo esegeli ma solo ya pouvoir te opposition to chana nous à côté to luka ko pesa chance ba le pas de manière que lisa za OP et kita awa po e ko pesa esengo ya Kongo yango biso to beti sika kambonda to sika ika la sport boy ba ke ma match ya quand de décision et quoi to la nonga la chaîne nationale donc la RTNC. Ndeko ya Congo boyeba ke awa Coupe d'Afrique des Nations topé kan na mokuse ezako banda République démocratique du Congo ba kozala masolo wana avec impact pe idéologie bondi melanga ike presque congolais nyoso a kozala liboso ya ba TV ya ba radio pona kolanda match oyo ya ba lepa ba kobeta mais esengeli boyeba ke libaya esami po tolanda masolo ba match kaka la chaîne nationale donc ba chaîne oyo ba kozala ngo sa mitindo boyeba ke ba kokanga ma sans plaignant wana nyoso bondi melanga ike elobami na réunion et Salemaki entre ces sacs RTNC n'a Renatel Sat. La piraterie, elle tue les entreprises, elle tue les usines, elle décourage ceux qui travaillent. Et nous avons décidé avec le bureau et même tous les CESAC d'interdire et surtout de sanctionner sévèrement toutes les chaînes qui s'adonnent allègrement à la piraterie, c'est-à-dire produire ou diffuser un contenu qui n'est pas le vôtre. Nous nous sommes rendus compte par les éditions passées, que ce soit la CAN ou d'autres événements sportifs de grands rendez-vous, que l'image de la RTNC a été reprise par d'autres chaînes sans autorisation, alors que la RTNC a l'exclusivité de la diffusion des images de la CAN, pour parler de cette fois-ci, sur le territoire national. Donc nous n'avons pas seulement le droit de diffusion exclusive, mais nous avons aussi le droit de protéger cette image, de par le contrat que nous avons avec nos partenaires. Donc nous sommes venus demander la protection de CESAC, de sorte que s'il y a des chaînes qui prennent nos images sans notre autorisation, que le CESAC autorise le retard de SAT qui gère les chaînes à débrancher. Sinon, s'il y a des chaînes qui veulent diffuser les images de la CAN, qu'ils approchent la RTNC, qu'ils écrivent la RTNC et que la RTNC leur fixera les conditions. Le Renatelsat héberge une centaine de chaînes de télévision au niveau du diffuseur public que nous sommes. Et donc nous devons travailler en synergie avec la RTNC pour justement protéger ce contrat-là qui risque de déranger la diffusion de ce match en République démocratique du Congo et bien entendu déranger à ce que la population congolaise ne puisse pas être gâtée par cette manifestation sportive africaine et mondiale même, je peux dire. Lokola esali boye tokoseka na bandeko na biso RTNC en tout cas bon ça peut pas matériel na po salaka Hermosoni contre ndenge ba erreur grave ezalaka surtout soki boye bike bato bazako na bino bon luka pe bisano ezala kitoko parce que ekomaka benda o simba komona ba image ya kitoko te nyonso epesa même population kanda et surtout que soki bazako c'est eloko moko important bon ça misala bino de manière que nyonso o bazali ko luka kan to na ngo pe kuna avec impact na idéologie na ngamo ya sinel pe to kosenga na bakoza mboka bon bakala miso ya sinel ya poste pe misala kitoko te misala mabe o komona ba ko bala ko coopérer na ba bar de manière que ba kataka ba quartier mingi ba courant pour population ba ko ba ko kena ko taka ba marché na ba bar
de manière que bango bateka kitoko comme nyo soane zali kaka ko pesa la population passe surtout ba oyo ba kozanga mbonga ba masanga esengeli courant ezala partout po mutu nyo surtout ala ndango na kimia nyoso yango biso tubeti sika kambunda tala ndenge to comme la suka édition biso mokolo me bozona ba sommet na biso neli elekala kiboye bake mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo aza confirmé comme chef de l'état à la République démocratique du Congo pe bozo ki susundere nini ezali ko sala soni makasi pe makomona ba professeur ba université ba zala invalidé suite à ba fraude ya ba élection 2023 pe susundere nini mandaka ezini na mai suite à ba réchauffement climatique. Merci. La confiance et la fidélité au Bopé Sagabiso, mais bon, continuez toujours à s'abonner massivement à la chaîne YouTube Nabiso, monde école officielle pour la activité de la bibliothèque avec un partenaire idéologique pour tout ça, ma chaîne partenaire Ebélé. Bon, il va estimer la caméra, c'est mon qui toque au bout, et ça, mais ça, qui toque au bout, Benjamin Kelon, appelé réalisation, la montage à écrit de ma tête à la Lewa, la cible présentation à ma soeur Opo et les capitaux de manière que bon, ça va information à solo. Congo, et ça, Yolangaï. Na bon mokone to tonga Congo to kuta la prochaine maso koleso azongite na linga bino mingi bye.